L'heure est grave. Bokoto, on a chanté toi y quoi il faut s'abonner massivement. Koto, on a chanté toi y quoi TV. Koto, on a chanté toi y quoi TV. Koto, s'abonner na ya. Koto, on a chanté toi y quoi TV. Koto ko sepela, koto na chanté toi y quoi TV. Koto ko mona bagage ezaliawa, bateatra kuwe ezaliawa, bafilma sopo ezaliawa. Tate mame aye, iyo. Koto na chane YouTube, na jante toi ikwa yoko sepela. Koto na jante toi ikwa TV. Kota. Ok. Kota na jante toi ikwa TV. Kota. S'abonner massivement. Cliquez. Nangoka. Kota na jante toi ikwa TV. Kota na jante toi ikwa TV. Koto ko sepela. Kota na jante toi ikwa TV. Kota. Oui, Carlos. Non. Olukanga ndenge ni naza lelo nazo songa poto lelo donc nazo bima kuna flat na okoma na ko sala checking lelo donc non ça checking lelo nazo m'appelle lelo na vol à 20h. Dozo maon ceux qui na lobi na linga kayote to na linga kyote na caution. Tu sais très bien na linga kyo na zuit bâton ba séjour na na kine ezaki pona 1 mois naza 3 mois na sena kisasa pona bolingo na yo. Tu sais ba projet ni nazaki nango pona yo ma esimbité na temps na fandi na yo makamna nga ezo marché te donc et marché ata mokete na tika yo ndenge nini na tika yo ndenge nini nga nazokende lelo en tout cas tika la soki na komi na poto na obenga yo so za na posa mbongo air nyonso oza na numéro na WhatsApp ya poto air nyonso obenga ngai na observer yo besoin na yo eza pour me ça dérange pas pour na taonga na fa na yo. Non, ne me dis pas maman Libala comment? Deux on a des choses à posa mbongo obenga na observer yo air tout za na posa. Côté bolingo meka un peu ko effacer na na yo ça la chemin na yo se retrouver mobile mo ya bien nga bala yo maman vas-y bala na yo bala vraiment na posa oza la kimia na libérer yo na motema mobimba zala ma kimia tika ngai et bossa na na relation mo na mobile pardon s'il te plaît parce que na tanyo na fani na yo vi na ngai makam na ngai on a bossa na kin na sala ta mon côté à mon côté tu sais bien na kin pendant 1 mois 3 mois on a scène à kata kin et là on a ça pardon nous on attend s'il te plaît pardon. Mama Lili Songolo nazo bano eza likambo ya mawa na soni ndenge salemeli liba famille basi bazo invitation donc ba donner sur quartier ba yika moi nazo bala liba siko nande ko ne pa mobali awa banda ki banda lendi wana ko saka c'est la zobala boya c'est ba invitation auto calculé ba do yaki plein kati nzoko faza la wana kati olondo faza la wana na ebisi yo mama donc mama Gina de Berlin bakozala wana donc bato nyonso yo to ibana na bango na ya poto ba yaki na kisasa bakozala wana metala malchance ndenge ko tu n'a pas compris aujourd'hui le mbongo yebisa bato malchance c'est ya famille na oti yoko c'est ya wapi mama nazo rappeler na famille moi na ngai il y a une famille à moi c'est na zo c'est que famille à moi c'est na baza la base ya makambo parce que libala oyo l'invitation c'est pesa maki déjà jusqu'au téléphone quand on a téléphone pour nous une solution alors maman na oyebi makambo susu
ils ont ça dans ce temps on a mis ça pour mon tour. Ah, moi c'est nga so na yeba vraiment ngai so na yeba ki ifakina ke bala ngata na famille ba Didier ta papa social oui famille na balingana lo kwa bakufa balingana kinela masasi famille ndio ki masasi vraiment bandela j'ai à 0 si tu veux bandela j'ai à 0 pour na sina koli na sina botibana na commencer la bakoko Cardozo moi na aussi beauté à papa a beauté à papa no soki abimba lo encore na papa na yo jango ko ba na Cardozo ko na mama na ye kaka na papa na yo kaka na papa na yo tela beauté ya famille à côté de papa batika ko loka mwana masasi oya zwa binoti nimbo na bino bo détruire ngo na lito solo lango na malembe omoni mwana rola Cardozo akoyi otulate so Cardozo a tout il y a un problème blocage moi quelque part je suis fatigué de votre famille hein famille à Sony famille à Sony toi tu solution pour Luka qui est na famille na fandisa mo batika mwana kali pour revendre sa famille la famille non la famille à Sony yo bigula non la famille à Sony te na so comprendre quand on a la famille ba nièce no ba ndenge ni ba cousine na yo bana ba cousine mo so mutapa la zate mutata mo kote mo bala sa proposer ta o to zo ko tika bouchon ya lotoko to bouchon coca kaka Cardozo so makamune famille monter à ma yo pepa na bino kaka yo to tika na ngati nani kuna suma longo sa famille na ba bala banai masasi yo bosani o bosani ya ambiboti na déjà malanga mo seka basala mariage na Roger Mulumba oyebe ngo bien dia to bala falon odia oyibi na famille na ba famille tulatege nini ngo se chaper nini kana bimisa ba bêtise bodele bande kono babali mibali nani ebi tala ndoki masasi osano ata babali mibali ba fenda ko mabala mais yo na famille ata mutu moko te mbali bosi na famille na bino monga na ba ya ko buka ko bala za Cardozo yango ki ndoke tele boza ba ndoki masasi et maintenant qu'est-ce que tu boza ba ndoki qu'est-ce que tu fais fandi sa famille te ya bango batika mwana ngai libre non mais c'est ya makabuna na mona kana non mais mukilele bien mutnyo soso kalinga sa eloko na ye faut le kaba déboucher ya luka moyen ya mais la bongo te chérie a bongo te ponga na tinga pa na olinga nga ngote na olinga ngote usuri ngite sko sa ndele oh mais ninga na faina ngai o sa ndenge na faina ngai non mais bossa na ko biso ils ont prévu que dans 2 semaines tout qui est l'émission des services là directeur général bossa na été molumba nga déjà c'est qu'on a une pongi c'est qu'on a une pongi tu vois la bala na pongi ah d'accord mais n'est ko quitter on va y samedi non non mais nga ki oui bango bien avant c'est ya mabe mais on va y samedi les gens là puis on va passer une pause donc 3 jours on a que vous salaté ok et puis la semaine qui commence on va jouer impair pour la semaine où on a le temps de préparer le voyage dans la mission voilà courant hein ah là là chérie groupe hein groupe on a un problème moko ezo sointé na ebisa ki yo on se monter que tu appelles ça groupe t'es son forêt qui Bonjour, ce soir, c'est la tendresse. Il va faire me faire. Ah, chérie, oh. Bon, à boire des araignées. Il y a un gars qui a suivi dans le monde de notre dépenser. Nandeni. Non, message. Il y a dépensé. Oh. Oh. Quel message il y a? J'ai donné un message, je n'ai pas de temps à monter. Ni ne comprendre. Mais message au Batindia, numéro on peut les à répertoire dans la tête, dans le papier numéro on te soit là tu veux faire semblant parce que Nazalia chez moi non, tu veux faire semblant. Donc toi tu commences à sortir avec d'autres hommes. Pour ti allo akomelo boye, ça veut dire quoi? Si allo bano que oser lengi, ça veut dire quoi? De quel lengi s'agit-il attends? Ngai mutbatindi message na téléphone na ngana yebi numéro. Mais c'est ça. On ça malénité. Mais ça que par rapport à ce que tu fais tu me triches toi. Tu me triches. Flore. Non tricher par rapport à nous. Tu les as qui message on a sa conscience.
na ba muto na yebi chéri na la ki soto de biété na yebi ben numéro mo pe na yebi yango benga numéro wana benga ngo yibi ngote benga ngo na yebi yango papa na yebi yango ça c'est ça ah bah si je dis ko lo baboye basi par rapport à ni et toi tu penses que lui na moni bo souka na mozani non l'icône nango tu veux que je dise quoi hein mais on peut se les donc le téléphone que moi je t'ai acheté la SIM que je t'ai acheté donc ce téléphone au commissaire mon bureau il y a mis balle dans la bande c'est ça avec les mêmes sentiments en qui c'est ça nayebi merde papa nayebi était chez c'est quoi ça nayebi tu vois numéro on peut na benga ngo eza ya kokanga non ça va ah c'est ça chérie na loba no ndeni na lobi na vérité na yebi na trompé tes papa non ce qui vient de se passer comme ça attirez non c'est parce que nayebi yango te d'accord non mais on a tel un message on a zoé batté message yango ba komelinga je t'aime chérie na yoki ce que lengi makambo sala le na yebi numéro yango te mona la kisi te message mutati ndelinga na yebi yango te na yebi pe mutango te sikoyo hein na combien na yebi te yango na kandozo mona ndenga pe na mona na yebi na bengi numéro yango zo le kate et comme yo kanga kana minute atindi message numéro comme yo kanga na yebi te nzambe nanga o likamni nango bu hein o likamni ils ont dit les gambes tout comme le côté atomboki mais faut tomboka na on a ça raison tomboka likambo bo expliquer quoi yebi likambo n'expliquer on dit matin mutu pas ko salaire animé papa leki noko bezawana na bengi sibino lelo pona koyeba passe nini oyo salanga ya mwana yanga kartozo mwana tuli atuli ya kutula ya soki bani babala ye kaka mobali pembeni kaka ya kobala aboyi ye oyo 7e fois mobali azoboya ye oza na débat biso mibale nalingaki papa leki so mwa ezali tokende na banganga ya gabon kuna na banganga gabon fete komona tandis que makambo zongo na famille na yo masasi famille na desidaki mbala oyo soki kaka mwana azwi mobali pa tata leki moyenga faire osai sous facture te po aza kaka te aye asali kaka facture après d'autres mobali fois kelibela soki azuka masanga mobali oyebi likambo tata leki osete mobali yomutu owelaka kosala facture mpo oza koza botata yomutu owelaka ngandoko nanga owelaka te yomutu owelaka kosala facture tata leki nabenganaka mibali wana bayokaka mwana ngo solo bakimi solo bakima te alejike namutu na koma yakoma na rati noko abimisi vérité solo yomutu otiaka ye omotumbeli oyeba te omotumbeli lelo kozongola oyebanakotikalobela eseleki obengi biso mpona ozala te otana kobomaka ya mafere na mabotana koboma kisa likambo kobongisa mpona mwana papa yo mutu ekoma ngam natinda po oyeba kokoma te non ate bino papa leki ozokoma nga nakokoma mpe me eza yo mutu ozokoma ekomeni ozokoma ozovote papier po bazomisaka mwana na ndako tomokingo atali kaka matili ate kutu yango aza koko yangele yo soki aparisi esengo sikotela mvutima nizotela kozala nini koavute ye bandoki intere na ezala nini napamila biso te baleki na komanke yo ngana amuliki boyibonazaka jeune fille nanga kobanganaka bino te nakomanke babaleki finga ngai finga ngai ozoyekanga solidie aza papa moninga aza papa ya moninga bongo ofinga ngana nini masasi oyebaka te ndenge batiaka plante te oyokona ngai basuki okataka na butu soko obonelaki ndokino bokilo eza likambo yo tata mwana ye mosala décision okomaka soki oza wana kaka mpona koyeba oyo akomi otali ya biso osali tata oyo lisusu te po ekomaka famille ekufa noko oza na raison
mwana aza yanga Voilà. ntango asi akimi na miso ya bato akomi ya bato nyonso na likambo ya kobalisa mwana noko nakokosala ngonga moko te papa yango wana papa leki fo azala yo mpe noko fo ozala mpe na makambo wana parce mwana aza ya biso nyonso bino mpe boza na droit na kati kasi nani azosala ke mwana atula esi bosololaki yango masasi tika sambla esi bosololaki moto azosala mwana atula ezanga ngai nde sexuelerie ngai nde tior ngai nde satana ngai nde nyonso merci papa pardon papa toswanaki ye alobi famille na nga baza kodoka nga mpe nazongiseli mpe famille nde baza kodoka pourquoi la présence na nga ozolakisa mpe teke non ye nga pourquoi ezopointe mais c'est pour ça que mwana pambwama emakambo akende liboso te kuna bamabete pambwana tazozoza mwana aza koko na biso kokomake noko te eza edikatio yopesa ngai aza noko aza bokilo na nakokomanke bon ye mwana nazomakenga po soki amanke ezali éducation na ye yaka soki efundongisa okolefunda éducation na ye voilà mal éduqué oui on a répondre yete na Yaya jolie princesse tout nangani naza na vraie information obi cardo so mkolona le robenga ay ko ebisa biso aso kende poto obi ke pare ke mobalango azongi poto boye oh non bien Zela pardon Zela Olo bamba mbamba musuna comprendre. Oh ko patenga ni akomina roulage toi limite. Yoka. Ni ngapi ko choko mate. Joli pardon. Non bien. Mobali yango pa poto. Mobali pa poto jide. Ayaka kisasa. Azalaki aboyi. Bazalaka pena ye. Apana zonga boyine. Aboyi ye cardo sabe na ngoko ko ebisa ba camarade na ngai te. Soko zimo na zimo bali na betela biyoke. Kasi binoti. Obete cardo c'est un mot pas ambela minu mibali. Ye mo kabisinga o soki na swika mobali. Kobete la cardo, kobete la nani te princesse te na jolie. Nga le bi problème te yango to ne ko bimisa mondele wana ce garçon wana. Kobenga songi te. Kobenga nga songi te jolie. Boyema akabola biso bazongi camarade biso mpanzi. C'est normal le bébé te la biso te. On a bébé la bino. Yebake biso pe. Doro pe c'est pe conseil mo boye sungi pe. C'est important. Comment on a vu des études compliquées. Ma chérie, malgré toi, tout le monde met les cadres de l'école. Tu es bien réfléchir, tu es bien comme on est roqué, non. Comment est cadre ça? Ça, mon équipe m'a envoyé si maintenant nous comme alukante mais parce qu'il est comme aucun de boy yo ils ont la caméra na comprendre c'est que bino benako bo fin cardozo abenga cardozo oye bise oui boucha kaka mutu ko no kala oye bise cardozo c'est la maman ko ngalobi alukante c'est si boete c'est ça ka boete na procès to ma be parce que na cardozo na na bolo ko mutu rouge boy ni obonga la lobi mabe menga na oye bise bino non to va na point o mobile je m'en fous Boniko na boyi kanoza kama na biso nyeso kozola sani to banga ko ba coiffe na yo pardon to banga ba coiffe na yo tika fina ngai ko tika fina no kena ngo mama yo betula moso ko ngai no sanoni manfu bokene na flani lelo ana obima na pete sia et comment nini on a renga bino bo futela biso so ya kana ba oye na 5 so na boto 5 to futina to lami to le uzoba na yo rozini chopi ange na ngai nazoyeba te likambo nini ezoyelanga bamessage yango moto yango azotinda ba message soki kana bengi numéro boye telefone yango ezozala yoka mama yango oyo te yaya yango oyo mama nayebi so nganagi ekomi problème yango numéro yango tala no bambiloko aboye kotindela mutu naza innocente yaya nayebi yango te ndeko na nga na kombo ya nzambe na sambela mobali nini obimane ange elo nini onga nazanga epagi elo nini giasalelanga o nyonso nasengaka ye libanda na oke koluka nini na ange nayebi ete
nayebi mwa mbala ngo te azosala makambo et puis téléphone mpe ezala te ya kofongwama so nabengi ye mpo ke nayeba soki aza nani ata kutu babolingo ngo ya bomwana na ntango oyo nde bando yokomelanga babiloko mosaligi yango yaya nayebisi yo gi nga na gi ekomi puku na nyau na mbetu gi asimbanga lisu te eyope tika na oti otika nde nini oyo nga nazoyebaka na yo soki yo moko ndenge oza noyebi nango ke oza no innocente pasa nini yo omona pasa nini oyo okomona mama ange namona pasi te ata yo mokai namona pasi te azala na confiance na te ti ovanda na couple na bino yekutabimaka nazoyeba te eza nini mama azala na confiance na te akangi oliboo na saki message apambaka maa na nga ibi tia na nga na sola na papa soki nga nalali na mbetu gi aza na se soki nga nalali na se gi aza likolo donc plus soki avandi alali likolo nga na ye boye il faut kima ate nalandi na se mais siko yayanaosala nini ndeko na ngai mekana okosola na gi lokwa toza na yo boye mekana okosolela nga gi yayebisai naza innocente nayebi eloko te moko nayebisai mabigi toyoka ata sonia beteli o lisolo te mama naomi akufati mama naomi aza invité atika naomi mwa moke naomi nanga mna bokoli ye yaya mwananga mpe namonaki ndenge mama nalinga mabe te mwananga naye naomi bamelaka mwana bambonzoka pamba par rapport ya nini temosuka aza na jalousie papa na ye te naomi yo nanga nazwi ye moke nga mna bokoli ye ange nga mna bokoli naomi naomi ate bandeko mama na ye alingaka bango te alinga bango te mutu nyonso yebiki naomi aza mwana nga okosa eloka bongo te naomi kutu mokolo ya liboso makambo esama naomi ayawa abandibisanga bimama naza innocente ndeko na nga nayebi eloko te nayebi te ange na ngai naokosokwani yo nde meka na okosola na onagi oyo meko oyebi oyeba soki naosola na ye nanu namekama koyoka ye nanu to so oza na baraison na ye jolie na Cardozo, pas la poste en 27. Cardozo nani jolie na princesse. C'est quoi? Ça va ici? Mais chérie. Obi le long ngai na ngai loko na moni lelo. To continuer na ba vie oyo to continuer na ngoro, je sais pas bien ma chérie. Na ebité ezaki ange ou bien ezaki yemonta dans Zambie ya bimelenga na oyo ba même pas Cardozo. Tu as na lo babo ezami mini te pona muchopi pona princesse te. Mimi vraiment ils ont ah ça tu es ma soeur je t'aime beaucoup ben je sais yaya au moins tu vas na bo c'est plus que la famille c'est quoi le blême bokata bato yaya non solo ekesikende moto obinde mama solo okata moninga bongo za likambo na mbala mo monde bozala diable mobimba muchopi diable bwani bwani ngaka ko contredire maka na ma diable zalia oh ah Cardozo tira no reçoit na osolo balikambo eza bien kende na tuko ofisi ko na loyenge to mela masanga to weka bongo ne ko likambo ya masanga te non solo normal on ne manga siko wa ko no ki sa sa to za ka s'il te plaît elle ka bonsoir na to c'est gâté tiko le pita ninga mabete elle ka bakanda to d'accord il faut Cardozo to eba Cardozo te muto ayane muchopi aza camarade ya muchopi mais to comme da famille to mesana pe camarade na biso ma chérie ni to vanda boye da famille loko anga nanga mère na yo te mais naza camarade na yo ça mon lo mo bo ezo kine mabe il faut na loba loko anga natali analyse ya vie na yo selon ni mibali ba oya balingi yo lobi aboyo alingi yo lobi atiki yo alingi yo lobi atiki ya bien te pour la moi et ça bien t'es pas kotikanga est-ce que vous comprenez dans loba oui ça arrive de fois pas la ligne atiki mais ya yo c'est dit trop ma chérie c'est mon corps. Pourquoi il faut ça là, examen de conscience. Jolie, oui, tant que tu me balles là, on va la rendre dans Chine en 2030. Mon Dieu. Autolanda. D'abord, on ne soit pas dans les lots. C'est pas bon. C'est pas ça. En 2030. Pour il cause ça. Attends, yo ka muti ma passe te ba boy wana lobby roki moi. Oui, et ça là ka moi lo. Mais dozo na lobby. Na lobby boy boy ici. Ngai na loba la muninga na biso te. Quand nous offrons le canzambe na makambo parce que déception ça une fois, deux fois, trois fois et tout le monde. Ah, tant que tu vas y mettre déception ma sœur.
C'est bon, ok, c'est bon. On va comprendre ceci na bino. Les engo mais to bossa na télé auto na concert na po. Ya jibe piano. Ya jibe mama ye. Anana ye toko yamana. Toko bokeke. Papa chéri na WhatsApp abi mo chopi. Indoti. Lelo ba uzate kojala. Bakamani ba pipi yu ba uzate. Kasi baba chéri. Lelo toko simba na ya ye. Toko yamana. Zate. Attends mon wanzame, ngala zate. Kosa bien. Ya ya. Sikama ni fumo. Na ko na ni ndio wa chéri wana. Okay. Imana ya ye toko yamana. Toko wapi? Si akalikolo. Donc voilà. En fait, premièrement, dans le but gloire à Dieu, parce que nous avons moni, étape au lieu qu'ici, alors nous allons permettre les lots aux Moussala. Nous allons vraiment reconnaître pas Nzambe. Nous allons appeler sur Moussala. L'étape nous sur la souffrance. Au moins, tant que l'évangélisation, on a un jeu. C'est le grand frère. Nous sommes gagné de l'autre côté. Si vous avez en mémoire bien, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses. Et Ecclésiaste chapitre 3, verset 1er, et là, nous avons appelé réponse. Tant pis à OCP là, les alliés. Donc, moi j'ai dit gloire à Dieu. Vraiment, gloire à Dieu, parce que aujourd'hui au moins, on a eu mon salaire. Mais seulement ce qui me fait aussi un peu, pas si bien compliqué, c'est ce qu'on m'a dit là-bas dans Moussala. Oui, bien sûr, dans une Moussala, on a bandit déjà dans la mais seulement. Attends. Aux yeux Moussala, nous avons mené Moutapessi. Nous avons fait un sacrifice au terre. Combien de fois tu vas demander de marcher? Cette fois-ci, nous avons à permettre l'héritage de Moussala. Alors, nous avons fait Moussala parce que comme nous avons des conditions, comme nous avons méchanté. Tous les chrétiens, tous les batoyo, tous les la famille chrétienne, tous les Banzam. Nous avons appelé sur Moussala, ils ont des conditions. Il faut que nous soyons il faut aussi on est la famille. Tu es mon grand frère et puis direct tu es aussi mon père spirituel. Beaucoup d'estime et puis beaucoup de respect à l'égal. Mais seulement, conditions il y a ma bête. Mais en fait, on a bénéficié d'un avantage sur la société. Je dois vraiment être responsable. Toi, tu es responsable. Je suis responsable de quelqu'un qui est marié, il est stable dans la vie. Et il y a Kamabolingo, il y a Bassi, Makosala, moi je ne suis pas comme ça. Mais pour ma condition, que je dois être marié, pour bénéficier de la fonction, et puis bénéficier de l'avantage. Alors je me demande, plus de 1000 et une fois, beaucoup de questions. Par où et puis je vais finir par où. Et donc, ça, l'information sociale. Voilà. Moi, je m'attendais pas à ça, je veux le dire. Les années dans ma société, vous êtes déjà grand garçon. Hein? Alors, c'est même ceux qui n'ont il faut pas. C'est normal. Mais je n'ai pas une copine. Attends. Entre nous, dans l'église, la sœur, la réputation, mais si nous avons déjà, je voulais dire waouh, c'est une bonne opportunité, occasion, mais si il y a une opportunité parce que je me suis là, je suis sûr que le goal va aller sur bas pour soutenir, nous sommes déjà responsables, nous sommes tout ça, nous avons mesure, nous avons honoré la famille, nous avons honoré maximum. Mais qu'est-ce que vous voulez là-bas, nous avons ça pourquoi? Parce que pour les conditions, je dois être marié, pour nous bénéficier de la bénéfice en ça. Mais c'est ce que je vais maintenant compris pour ça parce que la cosa ya musala na lukana pas la pour les apostles la parole. Mais prière les choses dans ça, mais après ça na moi si oyo. Alors il y a quatre pour na remplir conditions musala na ça la moi si oyo. Parce que ba mingi na beta po yo ba zwa batu na loyenge. Donc au moins que na précipitation, mutu mususa kenda alignement si ko malamu te. Anda kwa libala esenga mutu na la poser. Il deux yeux à malamu nzamba sunga biso biso mais na yebi kenzambe abandali kambasuka na nzela ce qui est sûr certain, je me sens déjà à la porte de mariée. Non, mon Dieu, non. Yoza mutu moko
nga lelo nakobranche yo na vie na nga Roma Nitu Ludovic Roma Nitu Ludovic wana azaka grand frère na ngai lelo nakobranche yo mpe branche nga eza likambo lisolo kasi yo lobai na ngai kese mpe na nani Cardozo kasi te Cardozo akamara na ngai yokaka ngai kubanga te ya pekose Cardozo ye aza bona yebisaki yanga biya loko oza na chance ya mibali te ya pekose aza na yo awa aza te na mwasi marke epose omonana na boye aomona mbanda te akomonaka mbanda te Cardozo mpe na kobala ye wana eza na famille ya mbongo soko yokaka Julie botelala bote mama lopango famille na ngai ike kolanda boye te oyo eza teri mosenzi mais pekosi polata no bien tozalaka desordre ye pekosi omoi Cardozo akamara nanga moto akabolanga na ya za te omoni tozala biso kadwana Cardozo ayokanga so nayebisi ye Cardozo ye pekosi aza na mbongo ye pekosi amemaka na opusu osokola bamituka oya mobali moko olukaluka mama nga nalukaka naza mutasoni te po soki lelo nabali nayoka mutasoni nana famille ebele na poto mais natala yango te bango eza mosala na bango nga mpe eza mosala na nga so na bande ntango loko loba naza vantard comprendre oloba mwana mobali aza vantard tobaye me na bombi okoyeba yango mokolo na kobala Cardozo pekosi me bapesanga na mela te yo kobanga bapesa yo napeso adresse ya Cardozo napeso numero ya Cardozo bapesanga na mela papa yaka na bien ya pekosi bamelaka wana ata nyonso na langba ya pekosi na yo kazi okosilisa Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Passe-toi. Mais qu'est-ce que tu fais à l'hôpital? Naomi! Mais ozokanga makasi ça non quand on a compté le matin attends maman t'aimes quoi j'ai compris attends tu es à l'hôpital j'ai appelé un docteur moi bien bien Bonjour. Bonjour messieurs. Excusez. Awa baba Cardozo. Azate. Qui vous en a pardon s'il vous plaît? Bon, nasa connaissance à Cardozo. Connaissance. Nana kosa na Azate. Porte na bango ko loto. Papa.
Sois poli s'il te plaît. Tu viens, tu demandes une personne. C'est ma grande sœur. Oh! Yo, leki na ye. Nga sikoyo. So na baki connaissance bon. Na ko bata maote po zo mwana mbaya. Cardozo aza mwasi na ngai. Na ko bata maote yo za bo frère na ngai. Attends. Bon, m'itali bien. Kasi ne pso vérité. Na tuni yo. Yo za mwana mbaya. M'itali bien. Yo, mobali ya Cardozo. Tu es malade. Papa, yo za ndeko na ye to za mbaya. Maman, bonjour. Bonjour. Na zo luka Cardozo. Maman, regarde-moi. Ya zo compliqué ngai. Fanda papa. Azandenge ni. Yo zandenge ni ya zandenge ni. Azo compliqué ngai. Yo ondeki na ni. Taylor. Papa olobi nini? Nga maman na boti Cardozo. Mobali ya Cardozo. Oui, enchanté papa. Merci beaucoup. Ah, c'est Peli na yomi père Katina ndako na biso. Mais Cardozo azata bimaki. Maman olobi nini? Asa mobali ndeko no c'est quoi? Il faut en parler. C'est pas ça c'est maman. Est-ce que maman tali bien? Natale siko asa bien te asa ndoki. Naza mabe. Hein? Tanto zo mona nga bien te. Wasa ndenge mobali za kasa complet. Yo za na mutu ye pas na mutu. Oza na maboko ye pas na maboko. Oza na makolo ye pas na makolo. Oza na soulier pas na soulier. Oh. Et là, nous avons un nzoto ne ozo kamusayo. Taylor, oh, papa boni. Qui Olanda été. Bande comme il parle na banga passe ba saka kaka zuwa. Au moni na Cardozo. Ndenge na bota bango ya kolandana. Ba ko loka ba passa ba messana na passe. Cardozo passa la ke zuwa, il passa na ndeko ne zuwa. Mais Cardozo azati papa bima ki banda tongo. Ngaki peka peka tanto abete la ko solo te. Oh, ngamo na boti courage na ya koluka e a mobali ezalaka bongo soki afai na mwana bato ti mikolo na mikolo ifo ya koluka komona baboti na ye mwana nga na moni mpe osolola bien vraiment nga naza juste nakomi na selembao nakomi na selembao okutani na Cardozo wapi Cardozo batambola nga moto mpe natambolaka po yo kotambolaka mingi po nga aza moto ya mosala vraiment mosala nde nazatambola neti mosala nde mpe ana ndakoleka tellement camarade ya Cardozo moto apesa ye adresse awa nani wana nani muchopi wana moningani po tozalaka na bango ere nyonso tozala na bango na badivers nga munanga na Cardozo donc banda kale wana vraiment mwasi na ngai yango na ndaoleka wana parke kaka libende banda wana nabiti na kota na pesa libende eza libanda mutuka na yo ebende za papa siko Taylor ayebi makambo te azolinga minizio est ce que yo noza na mutuka Taylor aza nango aza nango te awayeba te soki ayena yebiseni otikeli mwa quelque chose eza lokola symbole lembo ebake mpona bi mobali no ayaki akotuna merci papa oyo eza elembo ntango nakoyesanga Cardozo kipekapeka ayaki soki atie tembe nalakisi ete akoke malamu mais soki ofandofanda koti ata tourna Taylor te eloko te akoke malamu Qui ça va? Ah oui, ça va. Nazo, là. Je vais la faire mon propre. C'est bien le propre, ma casse. Merci. Chanel, tu dis ça. Chanel, tu l'as dit. Ma gourmet, tu dis ça. Quartier. C'est le cas, non. Pour moi, il va vraiment hors bien. Attends, pour ça, il va, tu vois. C'est bon. Izakana zina attends non natala mke non mais ozo tout tanga nzoto non tandi caché isa mais c'est ça complet ils ont bien ensemble hein combien de carats attends c'est non pas que ça n'a aucun dit moi qui chaleur ma cassé hein chaleur non ça va oui on dit ma BPT hein bon
babi kosunga mpe ezala mabe te mpe tosolona moni ti aza na frontière oyo kote oyo na approché juste mpona solola na likambo oyo tokosolana biso te nazala ta awe mpo nazala mwa soki popusana mwa moke boye na ndenge mpe ya mabe mpe te tu es un homme et puis qui mérite une bonne femme aussi et puis avoir des enfants et ça rappelle sous moi bien et ça n'a ma bête parce que avant yo oyeba Flore a copine to colinae to tanginae je la connais trop bien Flore a un problème et là qui sont mais ils ont juste koyebisa yo Flore a un problème mo boy so tunyata rythme yabo car à banque tous arana bamba collègue ba père les bene banga na poto banga yebi malade à Flore n'engazana c'est une fille où a chance qu'elle mibali ba sokola ye siko nde ba sokola ye wana et akuta na kala mibali on peut faire na moi moyen et puis sur olingi et là ça quand mibali ba boyele papa gi maki ba tokisa azama ki ba tokisa donc n'engazana okumana nuka kunyokwa ma obimisa ba calories na yo et puis récompense nango et bazati yo na mona bona place bo fana bozaka bongo ngana ki ko offrir na ngayo mwana na ndenge mabete ngana offrir na ngayo mwana pesa na bino okomi na mwana so abengo pe papa gi et ça so sina pa ataka tonu na nga otali tonu na nga tonu na nga na zate amosa na zate vraiment fertile Ange papa gi ce qui au lia mobali na yo c'est ton problème. Moi, je ne suis pas du genre à mes balles oyo, malléable, non. Tu peux pas, tu blagues avec moi. Moi, je suis pas ton ami. Na posa rolinga et tu te compares à qui? Moi, je te dis que je cherche l'enfant. Non, mais coquille maté. Non, dis-moi. Pourquoi nous sommes blancs à boy? On m'a mis en vie. Moi, camarade, mon sinzo, c'est ça que tu veux faire? Tu veux que je le dise? Donc, qu'est-ce qui se passe? J'avais déjà tout compris. Toute cette manigance, j'avais déjà compris. Alors, pas chez moi, on va chercher quel est le cimetière au cours de la mobile logière. Ok, offrez-moi c'est quoi ça? Quand ça fait la dernière fois? Peut-être je parle. Oh là là. Oh là là. Eh, Baninga. Est-ce que je vais vous papa? Eh bien, je vais te foutre dehors. Encore moi, je te fous dehors. Impoli. C'est quoi ça? Oh, fille, moi là. Que moi je sors mon truc pour que l'on appelle ça et on appelle ça moi, c'est ça? T'as pas Dieu, toi? T'as pas honte? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'ira jamais. Ça n'ira jamais. Au Kokanaïté. Tu peux faire tout. Est-ce qu'il y a un lingio? Attends. Est-ce qu'il y a un lingio? C'est ça. Quand on a des hommes, on a sepelé là, on a le bino, on a sepelé là, on a bino offrir bino moana, na le bité boka boana. Hein? Dans un bail pas à moi les boumou mata bon teint. Hein? Et ça on a des mots boika kanga et puis ba lunette. Hein? Dim to qui des couvent. Eh. L'heure est grave. Bokoto, on a chanté toi, il faut s'abonner massivement. Koto, on a chanté toi, il faut TV. Koto, on a chanté toi, il faut TV. Koto, s'abonner na ya. Koto, on a chanté toi, il faut TV. Koto kosepela kota na jode to ikwa TV koto komuna bakage ezaliawa bateatra kuwe ezaliawa bafilm asombo ezaliawa tate mame aye tate mame aye iyo kota na chane YouTube na jode to ikwa yo kosepela kota na jode to ikwa TV Kota. Toque. Kota na jode to ikwa TV, kota.
massivement. Cliquez, Nangonga. Kota na joie d'être Igwan TV. Kota na joie d'être Igwan TV. Kota ko sepela. Kota na joie d'être Igwan TV. Kota.